Allô ma famille, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que tout va très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, na pesi biso mbote na ba papa, ba mama, bande kwa basi, topé ya mibali partout o wapi tokozwama. Esika oyo vraiment tokoyeba na kolanda mama abi, na pesi bino mbote, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment merci. Biso wana lisusu lelo nzamba salinga ina yo grâce pour tokutana to partager et pourquoi pas tous à la reconnaissante envers nzambe wana na souffle de vie oya pesi biso totia liboso et après tokoya pour la développer o ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu d'amour, le Dieu fidèle, Dieu de bonté, Yahweh topesi yo merci. Topamboli yo nzamba lola, nzamba nyonso mokeli na likolo pe na se. Ozali nzambo obateli biso, Yahweh nzambe na mabota na biso partout epai wapi oyo tozwami. Soki toza lelo compteux parmi les vivants, Seigneur, eza na makasi na biso te. Bolingo pe mawa na yo bilaka na yo kati na bomoi na biso esengeli kokokisama. Yahweh na pamboli yo po ete oza fidèle. Napesi yo merci po ete oza mala. Moment oyo osangisi biso lisusu to partager, to recommander yango se na loboko yango ya bonzambe na yo. Papa azala na biso du début jusqu'à la fin. Lobela biso Seigneur, nga nazala instrument ya pamba. Tendre Père, yo nde tia maloba kati na nga oyo Yahweh ko sauver ba couple et ko sauver ba vie ebele. Oyo ya yo te to chasser pe to rendre yango nid et sans effet. Reine na yo puissance pe bonzambe na yo. Ezala partage na biso o tokoyoka totia na misala lokumu ezonge epai na yo Seigneur Dieu des armées. Disposer nyonso ya biso Seigneur mpona koyoka mpe kotia na misala kembo lokumu sans joli ezonge epai no po ete yo ndoza mozalisami na nyonso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, merci ma famille, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, maman, de quoi moi si à mon bali oh vraiment au kozwa libaku ya kolandanga tika nzamba lola apambola yo elongona libota na yo soki lelo ezambala no ya liboso ya okuta na vidéo ya mama abi na osenga na okaka o s'abonner, o liker et pourquoi pas aussi ko commenter pour na osala avec o inviter bande ko mususu mais ceux qui peut déjà otala déjà une deux fois na no s'abonner na osenga na okaka o s'abonner vraiment ba commentaire na bino eza la bienvenue ba suggestion et ba remarque tout vraiment na oyambango maboko ya kofungama parce que tozo se compléter kaka tozo bakisa kaka na oyo Seigneur azotia kati na biso. Voilà, tolobi toza awa ezali libala pe bopeto ya mwasi. Alors awa na kati na LBM tolobelaka libala tant tozolobela libala ba sujet eyaka ya mwasi, ba sujet eyaka ya mobali, ba sujet eyaka pe ya couple et ba sujet eyaka ya bopeto ya nzoto ya mwasi to pe ya mobali. Voilà, tolobelaka nyonso wana bongo awa nde tolobelaka yango. Et pona lelo sujet oyo toye kolobela lelo vraiment c'est très capital, c'est très important. Et ça peut parmi ba sujet oyo lelo tozomona ba divorce ezokota ebele na kati na mabala. Ah oui, ba divorce ezokota ebele na kati na mabala. Ba cause nango eza ebele. Et la plupart même ya ba cause okoluka koyeba okotala bokomona cause wana eza kaka infidélité, infidélité, infidélité. Alors que infidélité wana pe eza pe na eloko oyo ezosala pe ke infidélité wana ekota na kati na libala. Eza pe na ba biloko oyo ezosala ke infidélité wana eya na kati na ndako ya libala. Et moko na yango tokolobela yango lelo. Alors le mariage libala est une institution divine établie par Dieu. Alors on a toujours l'habitude de dire que ils ont un mutu moko te oya conseillaka mieux na domaine à mariage que ye moko nzambe. Jésus-Christ de Nazareth nde aza donc ye penanda aza les vrais conseillers, les vrais penza o kaka coach ya mambo libala. Eza Jésus-Christ de Nazareth parce que yenda aza maître nango, yenda aza instituteur nango. Et biso ba o lelo soki tozo telema devant bino boy pona ko lobela pe libala pona ko partager eza kaka o yazo tia ndambu muke muke o yazo tia kati na biso. Et attend que les humains tozala toujours kaya okokate et nzambe aza wana pona ko continuer ko inspirer pona ko continuer ko lobela biso pona ko continuer ko tia maloba pourquoi pas aussi ko inspirer pe yo pe mutozo landanga yo mtoza na kati ya ndako ya libala. Alors
libala eza institution divine, eza eloko oyo eza établi par Dieu. Alors bible ezoyebisa biso que 1 plus 1 égale 1, parce que biso nyonso toleka na bande de l'école nde totanga mpena mathématique toyebi ke 1 plus 1 égale 2, mais toye na domaine ya mariage toyo okuta 1 plus 1 égale 1. ona ndeni seke bato wana bakomi moko ntango bango basangani. Kosangana oyo tozoloba kosangana na maloba, parce que ntango deja tobimisaka bamaloba devant le Seigneur, devant tant que kenda kozwa ba bénédiction et tout, tolobaka maloba moko boye oyo ezaki eliaka biso déjà esangisaka biso déjà, pour dire que la parole liloba maloba eza na pouvoir makasi, eza na pouvoir ebele. Et likolo nango lisusu tosanganaka lisusu na kati na domaine ya mariage tosangisi nzoto. Kosangisa nzoto wana sur le plan oyo biso toyebi ya bosangisi nzoto ya mwasi na mobali, oyo tobengaka feti, oyo tobengaka magoda, oyo tobengaka voilà. Donc kosangisa nzoto wana ntango bato basangani bongo e na kosangana nzoto mwasi na mobali nde tomonaka bafruit na yango oyo ezali bana. Cela veut dire mobali aye na semence na ye atie pa mwasi, e ntango eza na moment oyo Seigneur asepeli alingi to pe atie po avisite couple wana nde tomonaka ke bafruit, tomonaka fruit oyo ezali ya bana. Parce que na bon nzambe o faux date o vrai date ezalaka te, parce que nzambe soki abia visite même na faux date akovisite yo wana eza naoka seno biso bata mokili na médecine na science kaka ndenge elobaka, mais epa nzambe ayebi ba faux date na ba vrai date wana te. Voilà, donc cela veut dire que ntango mwasi na mobali basanganaka bakomi eloko moko, basangani sur le plan sexuel, basangisi nzoto na bango to basangisi nzoto na bango, une fois semence ya mobali ekoti epa ya mwasi etikali epa ya mwasi nde esali ke bato wana basala nini basangana bakoma mutu moko mpo bosangisi bamakila, bosangisi banyonso ebino mibale nde bobimisi fruit oyo tozomona bana na kati na libala. Alors lelo tozomona badésordre, baconfusion, baconflit, baincompréhension, badispute, bamakambo ebele na kati na libala sur le plan sexuel na ndenge nini. Vous savez, quand on est dans le koloba, libala est une institution divine. Batomi bale so basangani bakomi 1 plus 1 égale 1 mutumoko. Alors, tant bino bo sangani batomi bale na kati ya lien sacré ya mariage, et sengeli na bino pe bozala couple o bokenda koluka nzambe esika moko. Donc vous avez la couple au sambelaka église moko et sika moko, c'est très important dans les mariages. Oui, mais libala ils ont tellement combattu que diable aluka kaka une fois amoni porte moko ya mukie et fongwami. De par là je m'excuse, de par là il y a kokota pour aïba na coopérer. Alors ba porte misusu ya mikie o biso moko to luka ko fongola na kati ya libala, il faut to yebaka yango. Il faut yebaka que tangu naza na kati na libala diable azo rôder tout autour. Azo zela kaka une fois que porte moko efungwama eloko moko esala mapoya sa nini azwa porte d'entrée. Ba couple belé bozawa bokenda église. Moi, c'est l'église na gauche, mon bas c'est l'église na droite. Boya kakuta na pourquoi ceux qui pas après culte, boye bo sangani bolali mbetu moko bo salma ramyon soto mwasi na mbali basaka. Mais église au moins ça zo kende. Église au mobala zo kende. Église na église eza na message nango o ezo transmettre ba fidèle na yango. Alors pasteur na pasteur a un message na ye ozo transmettre na ba fidèle na ye, et c'est l'une des choses oh yozo sala ke ba couple belé baza na ba confusion, baza na makambo kiri baza na makambo belé, parce que compréhension ezate sur le plan spirituel et na ndenge pe o bango ba ko sala ke ba na ko tambusa libala na bango selon la parole de Dieu. Toboyité, naïbité, bon, naïbité, ceux qui sont dans l'église, on se bat contre les mariages. Là, je ne sais pas, je ne crois pas aussi, bon, je ne sais pas. Mais, au moins, tant on va dire que moi, je suis à Bala, mon bali n'est pas à Bala, azana moi si nandaku, to pas azana mon bali nandaku. Donc,
ozomona ke ntango mosusu mwasi ntango akende na église na ye azwa message moko boye, mobali mpe ntango akende na église na ye azwi message moko boye. Mais sikoyo ntango oyo aboya na message oyo azwi na église na ye, oyo mpe ye na message oyo azwi na église na ye, mpo sikoyo bamessage wana esangana esalaki bato basangani na lien sacré ya mariage, bato baza 1 plus égal 1. Nani akondima message oyo euti na église ya nani, nani akondima message oyo euti na église ya nani, mpo baadopte yango ensemble, bavandisa yango na kati ya foyer na bango. Omoni ke mwa mbilinga mbilinga ekozala wana, mwa kokoso ekozala wana, mwa likambo kende zonga ekozala wana. Oyo te nga na église nanga baloba nanga bote balakisanga bote, pasteur na biso babote o baba te ya biso ezalaka bongo ya. Donc ozomona ke eza babiloko oyo ezokotisa désordre. Alors na kati ya libala un couple oyo bavandisi nzambe oyo batie Jésus Christ de Nazareth comme centre ya mariage na bango, il faut bokendaka koluka nzambe esika moko. Au moins wana esika oyo bokozala soki penza esika wana pe eza esika oyo nzambe aza te, eza esika oyo saint esprit aza te, soki moko acomprendre yango akoluka mpe kosola na mosusu to mpe kotalisa mosusu ameka lisusu kotala omona ke ensemble bokocomprendre ke oui esika oyo mpenza tozali saint esprit aza te tosala nini tobima. Omoni wana ensemble bokosala nini bokoma boki oluka nzambe. Mais soki mpe esika boza saint esprit aza nzambe aza bonzambe mpe eza mateya mpe eza bino mibale bokozala convaincu mpe bokovanda wana omonake bafruit ya malamu bokozwa ya malamu oyo bokoya kovandisa na kati na libala na bino parce que bozoyoka yango bino mibale e bozokende bozomettre yango en pratique bino mibale ensemble. Sur le plan sexuel, déjà Bible ezoyebisa biso na 1 Corinthiens je crois, Bible ezoyebisa biso na 1 Corinthiens 7 comme dans la verset donc likolo ka analoba Bible ezoyebisa biso ke nzoto mwasi eza ya ye lisusu te, ya mobali mpe eza ya ye lisusu te. Donc mwasi aza na autorité te sur son propre corps au moment où a commis une femme mariée légalement. Mobali de même aza lisusu na autorité te sur son propre corps au moment où a commis marié to pe aza marié légalement. Autorité te ya ndenge nini? Autorité te sur le plan sexuel parce que moi sina mobali nde na oto bana debi eloko nini esalaka ke basangana bakoma moko ntango bato basangisi nzoto ntango bato basangisi nzoto basali fete basali makambo ya papa na mama. Alors eloko wana nde esalaka ke mwasi na mobali basala nini basangana yo kasi mwasi so na mobali so babalani mwasi atikali epa na bango mobali mpe ake epa na bango bien mobali ake epani mwasi atikali epa na bango baloba komi oui peut-être ntango na nani pasteur azopambola libala oloba ngo mais soki bosangani te boza de gauche à droite de part et d'autre bokomi indeni c'est pratiquement impossible. Donc ça veut dire bosangani na maloba ndenge mopesa na nzambe pa tie maboko mais ntango bosangani te na bonzoto ntango bosangani te bosala oyo eloko oyo ekumisaka nzambe po eza eloko ekumisaka nzambe voilà. Donc eza pasi mpo baloba ke boza alors mwasi akendaka na église na ye na église peut-être batiali programme moko boye ke toa na jeûne prière il y a 3 jours il y a 5 jours il y a une semaine bamama bandoya olala awa ou bien lala na se tia tolo na se luka nzambe. Bon ça dépend eza nayebi te nakoloba nini eza nini selon inspiration to pe nini qu'est-ce que je voulais dire bon ekini so eye na oloba recommandation divine ou bien voilà ndenge nzambe apesi mosali na ye mpona programme wana ndenge ekotambwisama. Mais sikoyo soki bosambelaka église moko te en tant que une femme mariée il faut ya ovandisa mobali na yo osolola na mobali na yo osolola na mobali na yo oyebisa ye ndenge oyo wapi badirective wana epesami na église mpo na programme oyo bozozala nango. Alors c'est maintenant à ton mari azwa décision aloba oyo okoyi donc eza te ke azotelemela yango oyo pasteur alobi non kotelemela te mais au moins mobali faut azala au courant et puis accepter yango à permettre yo aussi parce que l'homme est le chef de la maison. Bible ezobisa biso lolenge moko Christ aza chef ya église et lolenge moko mobali aza chef na kati na ndako.
Donc yo koki kobongisa na église te tant que otiki na ndako no désordre, otiki na ndako no salité, o se mettre à commun accord na mobali na ote ou soit na mwasi na ote, olobi oke luka nzambe pendant que tu es une femme ou bien un homme marié. Non, ça ne se fait pas. Donc wana otia nzambe na désordre, tandis que nzambe na biso azala nzambe ya désordre te. Nzambe na biso azala nzambe ya ordre, azala nzambe ya kimia, azala nzambe ya paix. Alors tant yo sokende oluka ye, cela veut dire oza na paix, oza na kimia kati na yo, et puis otiki kimia na kati ya ndako na yo, otiki paix, otiki esengo, otiki harmonie na kati ya ndako na yo. Et c'est par là nde okende oluka nzambe, pe nzambe aosala nini akoyanola yo. Basi ebele bozawa bokoma na kopamela mibali na bino na mbeto. Okomi pa kopamela moi. Oh, pour ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça c'est fait. Au nom de Jésus, feu, feu, feu. Ni. Oh, pasteur alobaki mikolo yo te. Yozo ya bo ndenge nini. Ese esprit mabe mtezo tinda o. Ozo ya ko bebi sa prière nanga. Oza molimo mabe, oza esprit mabe. Au nom de Jésus, feu, feu, sans effet. Maman, yo komi prophétesse na mbeta libala na o. Okomi kotindela mobali no ba moto na mbeta libala no pona nini po oyebisaki mobali te makambo oyo olingi osala mobali azo courant nango te et na moment oyo mobali aza na posa ya mwasi na ye na moment oyo mobali aza na posa mwasi na ya satisfaire ye na moment oyo mobali aza na posa baleka na moment spécial baleka na moment ya fête baleka na moment précieux oyo baange bakitaka mpona koya koassiste bino kobeta milolo yo siko okomi kopamela okomi koloba ke non au nom de Jésus fait que le feu du Seigneur te consume, que le feu du Seigneur te consume. Aux esprits mauvais, vous pouvez s'appuyer là. Oui, oui, maman mais belé. Bon, mais maman a berrer trop. Bon, maman a berrer trop. Déjà, dans le mariage, l'homme est le chef. Même au Bali, même les chef wana. Ata yepe soka nga salelo ka Bible lobi ezala à commun accord. À commun accord. Cela veut dire moi si aza au courant et anzimi oui to se sacrifier to ti kana ba fête mikolo biso mbale to sanini to lukanzambe. Et puis soki to linge za la bongo. Soki to linge za la bongo. Soki to linge za la bongo ezala na bongo mikolo yo to lukanzambe. Tout bon de là. 3 jours, 2 jours, 4 jours. Bon, ça dépend de vous. N'engé beaucoup monde là. À commun accord. Même à ta papa. Tant moi si nous avons besoin de yo. Moi si tant à l'ingi papa allié ça tondi ça y. Mon ba na satisfaire y. Non, je suis en prière, je suis concentré. Papa va français bandi, molimo ekiti. Molimo wana est-ce que pena molimo nzamba solo soka za molimo nzamba solo akoko semer désordre na kati ya couple te akoko semer désordre na kati ya libala te ye moko instituteur à mariage aya soit semer désordre na kati ya mariage non c'est parce que vous avez commun accord te c'est parce que vous avez commun accord te soki boyokanaki bosololaki boyebaki eloko tokenda ngo boye tosala ngo bomona mpe ke moto oya vers moninga aza te moto oya vers moninga aza te donc ça veut dire esprit na bino ekomi concentré dans la prière ke toluka nzambe ou bien mosusu mpe ezalaka malade nyonso ezalaka prière te mosusu mpe ezalaka ta mosusu problème ya santé ozomona mosusu mpe ezalaka ta mosusu problème ya santé mosusu mpe ezalaka ta mosusu bangi basala mobali examen moko boye babi te pendant bajour oyo bosangisa na nzoto te mpo tozwa nani semence ya mobali tosala yango examen songolo paka wana bino mbale boyebi ke eza mpe mpona intérêt na bino moko ale bostope nano mosusu mpe kaka batraitement mpe kaka nde ezalaka omona te bozala na oboye totala donc eza plusieurs makambo oyo eyaka mais eza kaka ke bozala nde akomene nako bino mbele boyeba ce n'est pas que mosusu a privé moninga pourquoi nalobeli mingi sur le plan ya baéglise et tout c'est parce que eza makambo ezo se passe na bacouple ya lelo ebele yango nalobaki eza mpe cause ya badivorce parce que badivorce ebele tozomona awa bacause nango koyoka kaka infidélité siko infidélité wana nini esalaki infidélité wana eya nini esalaki infidélité wana ekota mama kosala nzambe eza bien kosala nzambe eza esengo moi d'ailleurs nalinga mwasi oyo azoservir nzambe
nalinga mwasi mpe nazwi beauté na ye azwi taille na ye azwi teinture na ye azwi nyonso ya ye mpenza ko atia yango na makambo ya nzambe mais ntango azosalela nzambe bongo ayebi que je suis une femme mariée. Alors j'ai un chef oyo nzambe aétablir na vie na nga, il faut nayoka nzambe nayoka mpe mobali, c'est ça. Mais so oyoki moko nzambe seke otia désordre na kati ya ndako na yo yoki nzambe ti oboyo oyoka mobali na yo seke otia désordre na kati ya ndako na yo, alors nzambe aza sikoyo nzambe ya désordre te. ozomona nzambe aza sikoyo nzambe ya désordre te. soki mpo oyoki mobali oboyi koyokela nzambe eza mpe mabe, mais sikoyo ntango oyoki mobali omoni ke peut-être oza confise oyo ozoyeba tosala nini, pusana sikoyo na présence ya nzambe, talisa sikoyo nzambe oyo eza posa na yo, talisa sikoyo nzambe oyo eza posa na yo. so omoni ke oyo yo ozolinga papa azolinga yango te eza le contraire, talisa sikoyo nzambe oyo eza posa na yo, nzambe sikoyo nde aza wana akoya mpona kopesa solution, mpona kopesa kimia, mpona kosala ke kimia esala nini ekota na kati na libala wana. yango wana nga nalobaka toujours moto aconseilla mieux que Seigneur na domaine ya mariage aza te, moto akosa biso te, aza te, aza te. Ntango oza homme marié oza femme mariée oyebi ke oza na obligation ya kosatisfaire mwasi na yo, ya kosatisfaire mobali na yo, oza na obligation ya kosala badevoir conjugal na yo, oza na obligation ya kosala nyonso oyo okoki kosala mpona koluka kimia, kosala ke kimia erenye na kati ya foyer na yo. oza wana babengaki mama, babengaka oza mama diagonese, mama prophétesse, mama mokambi, mama mosakoli, mama monini bakombo nyonso oyo nzambe asala o grâce oza nango na église mpe na mosala nzambe. so oke na bilanga na ye ozosala mpe mosala nzambe, bana nzambe baomona loboko ya nzambe, mais sikoyo na kati na ndako na yo lipamboli oyo nzambe apesi yo, mission oyo nzambe atindeli yo nango na mokili, esika oyo nzambe aétablir yo ozala comme chef, esika oyo nzambe aétablir yo ozala comme une aide semblable. est-ce que ozosala devoir wana lolenge esengeli? est-ce que ozo accomplir ba devoir na lolenge esengeli mpona kosangisa na oyo ozosalela nzambe na kati ya bilanga na ye po gloire emata epai ya nzambe? Bien sûr que oui, en tant que les humains tozangaka na biso baerreur te, baerreur ezalaka kaka yango nomoni ntango nyonso topusana na présence ya nzambe tolela toujours mawa na ye mpo tosalaka baerreur moko boye, tosalaka bamasumu moko boye, tosalaka babiloko mosusu ntango mosusu yo moko ose rendre compte te na eloko osali wana. yango moni tosengaka toujours mawa nzambe bolingo ya nzambe tu, mais ntango oyebi ke conscience no ezosala luka oarrange obongisa osala no devoir oyo oza nango oyo eza très important, oyo eza très important. Moi je ne pense pas que un homme de Dieu oh vraiment ça mosali ya nzambe o penza yebi kopanza aye penza mission eza kopanza sango malamu na nzambe aluka ba désordre ba trouble ekota na kati na ba foyer ya bato o ba bibwele o yazo kamba. Pourquoi? Parce que chaque fois ba rapport e bando ya pa na ye e bando dans na ye moko amona kutuka neti na te ya raté neti na sala eloko te na kati. Donc cela veut dire que mosala nzambe nyonso ya solo tango azo encadrer azo kamba na kati ya lingomba na abi ke babala ni bazali ayebi mateya nini oyo fo apesa na babalani oyo ekosalaki trouble, désordre, compréhension, dispute to mpe baconfusion ekota te na kati ya bafoyer, ekota te na kati ya bafoyer, ekota te. ozala wana butu yo wana ozwi liputa na se otandi olali papa ye oh madame qu'est-ce qui se passe? En tout cas mingi eza eluka tolobelaka bamama te na bapapa mpe, mais tozozwa mingi kota bamama mpo babiloko mwa mingi yana bamama motu esalama mingi mpe bamama. Mama, madame, qu'est-ce qui se passe? Olali na sembe to ezali naza baprière, oza baprière wana siko na moma wana ozwa apprendre mobali noye wana siko ozwa apprendre ye et puis ti yo bande kotanda liputa na solala oyebeka oya okuta oya okota oya tolali yana otuna yo. Mais pourquoi pas avant obandelo quand ntango ozwi décision ou bien inspiration ou bien recommandation na oye osoli na mobali na parce qu'on a yo moko déjà au moins te ko ozoki déjà na recréer des ordres, ok dans na recréer conflit moko eloko moko be na kati ya ndako na oyo ekopesa na nzambe lokumu te. Oza ba prière il y a combien de jours
il y a une semaine, il y a 3 jours. Parce que pendant tout ce temps, on a la canne assez. Oui, on a la canne assez. Parce qu'on a mobile, nous sommes dans posa na. T'es dans sa prière. Oh, le bon musico yo yebisa kingai. Oh, au nom de Jésus, sans effet. Au nom de Jésus, na po ima sumu. Sans effet na po. Yo mo des choses en carte de sumu. C'est la vérité, maman. Yo mo déjà au saliwana, aux en carte de sumu. Po o sing do oyebisi mobali to soli na mobali te. Ino kasi to balo ba dialogue na kati ya couple ezakandeni. Dialogue na kati ya couple c'est très important parce que na moment ya dialogue nde couple ezwaka ba décision nde o azo informer to pas azo senga permission na koloba azo sala boy na muninga l'homme est le chef. Moi ça za aide ya mobali mais mobali azawana pe na makambo susu pe fa asola na mwasi ne pe ayoka liloba to pe idée to pe nini oyo ekobima pe na kati ya monoko ya mwasi ne po mobali wana pe asala eloko wana parce que moi ça za pe étiquette na kati ya ndako te moi ça za aza étiquette na kati ya ndako te aza décoration na kati ya ndako te. Donc cela veut dire dans les mariages couple moi si pas azaka na un mot à Dieu. Moi si pas arana oya bimisaka lobaka posa nini et apporter quelque chose na kati ya foyer parce que ça aide. Tout le monde a ba aide maçon na essayer bino at ba aide maçon ba travailler ka kutu mi ko le ka voir même ba maçon mo ba soki ba oto nganda ko maneso ba architecte soki ba nani ba travailler makasi pour yende penza zawana a contrôler ayeba place nini li douce ezali to kotia sima wapi place nini il faut to vandisa penza bien po ekweya te mosala ene yango wana ya mwasi. Alors tango mpe mwasi aza na kati ya libala ça veut dire aza mpe na un mois dur na kati ya libala na ye. Donc c'est que soki mwasi akosala yango mobali mpo akosala yango parce que ape moto ala ba posa ne ata ba sentiment na etam na moment oza na besoin mobali apprendre ka pour boye ba mo kena na prière ou bien et ça peut to côté. Alors à ce moment là ndo mona ke moko oluka sani abima libanda ba mama soni pe pasi oto mona lelo parce que to yebaka infidélité mibali to comme mona lelo infidélité na ba femme mariée. Quelle tristesse. Vous mona à quel point le mariage est combattu. Vous avez à quel point le mariage est combattu. Parce que le diable a yebi que moi si dans la porte mon nez il faut porte mon quoi fou moi minanzela moi si et si le chemin est libre en fait. Parce que mi ba les belé va ça la infidélité mais tant moi ça na moi sur à ma bonde moi so akangaka quatre coins moi so akangaka o mona que diable azaka wana ko ningana a zo ici kata kota mais so moi si pas fongoli pour dire que moi si y a pas pouvoir puissance o ezakatina o yozali y a ba nani o yozali. Oza ba porte belé soki yo fongoli et causer même liwa et causer pena liwa mais mobala okende na ye mais au mona blo so esa mate ngana zo encourager ni balite na otalisa biso ka ba mama to yeba à quel point to ça important à quel point nzamba tia pena ba force moko bo ekati na biso à quel point to ça na ba porte oyo il faut to fongola te ozomona n'est-ce que on a place wana ndenge siko ba infidélité zo sani ezokota parce que mobali tanga tuni miba mususu aloba te miba mususu abote lopeka e compréhension wana te madame o informa kinga te o yebisa kinga te na so courant te en tout cas marmana na yebe te si tu vas faire tes prières va faire tes prières à l'église ici à la maison moi ton mari j'ai besoin de toi et ba era na français mo webi maka on dirait mon temps en dictionnaire moi bim ça tu montes au lit yo ce comité le comité et compréhension ce qui ce qu'on va insister ou bien monique au salité ok bon bah ok mi ba les arabes maman bon soka ok d'accord merci fais ce que tu veux ce qu'on a si malango ezani na si malango siko elo ni esali atiki yo pe bon atiki yo po mon peke donc muso pe mona une semaine on a pe ko 3 jours on a yo ba ya prière et l'équipe a tuni o pété a simbi o pété wa sir mobali ka ande posa nzoto elata bango bon alekisi miko wana pa ye peta tuni o pété ce qu'on a sir ki avandi pe bon wa kepe libanda ta vandi pa kangeli yango boye nani scotch ya to yebela
akangelo scotch te mama, akangelo te. Akangelo te, article ça va ça la prière na. Ça va prière, ça la prière. Il y a 3 jours, 4 jours, continuez, persévérer. Ok. Siko wana, obakisi komba na kati ya ndaku, obakisi désordre, to oluki kimia, to obeli nzamba ya sekura ya opesa solution na kati ya libala no. Pour ce moment que des fois biso moko babala ni tozaka ba porte pour na ba problème o ezokoma na kati ya ba couple na biso. À cause ya ignorance, à cause ya kozanga kozana écoute ya koyoka moninga. Ngana lobaka ke babala ni baza ba vrai collaborateur. Moi sina mobali baza ba collaborateur. Moi, c'est un master. Il faut collaboration et salama. Même dans l'entreprise, dans la société, tout le monde va collaborer sur les plans financiers. Il faut qu'on mène accord. Pour que les gens aient intérêt dans le donc, ceux qui ont combien d'accord, on sait qu'il y a intérêt. On a un bénéfice de 5%, il y a 10%, il y a 15%, il y a 5%. C'est ça. Mais pourquoi pas dans les mariages? Pourquoi pas dans les mariages? Biso tanto te araboto te abato o bandima libala bakota na libala bayebi kese ke libala pe bayebi valeur ya libala bayengi batisa misala ya libala parce que libala mutu nyonso tout tenda arriva kokota yango eza na bato mosusu pena ya se décida na ya obala te mais une fois que se décide obali oza pe na kati ya libala yango malgré les hauts et les bas okuta nango mais tu persévères. Mais au vent cela veut dire on a poso yo ka eloko mo eko bakiso implice yango wana nga na ye nango lelo on a poso yo ke eloko mo eko motiver lisusu na mariage na yo yango wana nga na ye nango lelo yango wana to yaka nango pona ko sunga pona ko bakisa pona ko koba et puis na kati na libala sans le Seigneur to kokate nzela les amis balé toi na ténèbres toi na lumière soit toi na ténèbres soit toi na lumière libala oyo lumière eza na kati kimia pe ezalaka harmonie ezalaka esengo ezalaka mais libala ténèbre eza na kati bino mbele pe boyebi ke ténèbre nde eza na kati ya libala na bino bino kaka nde boyeba bino kaka nde boyeba parce que eza na nzela oyo bino boponi mais soki oyebi ke naza na kati ya libala na ngai nalingi kimia na libala kimia na posa kimia ozala wana na écoute mpona oyoka oyo eza ya malamu mpo mema otia na misala obongisa na kati ya libala na yo en tout cas babalani tobongisa vraiment ezala malamu mingi boza wana boza couple bokendaka église moko oyo bomoni ke saint esprit papa ayakenda na église na bao yo ntango mwasi ozotikala mobali ayoka église na bao mateya bateyaka na église na bao yo oyebi oyokaka ntango mobali yo ozotikala mwasi okende église na bao mateya bateyaka kuna yo oyebi yo oyokaka nde omona mwasi ali na kati ya ndako libala osala makambo ndenge po eza oyo ayokaka kuna mobali azosala makambo ndenge eza oyo ayokaka kuna mais ntango boza bino mibale ensemble kande na oti oloba soit boaccepte oyo bwana bomoni ke eza ya mabe to ya malamu mpona bino mais soki boyebi ke eza malamu te mpona bino ezobima bino na libulu boza esika moko boluka bobima wana boluka mpena bozala esika oyo saint esprit aza bonzambe ezali mpo bobakisa quelque chose na kati ya libala na bino bolala ndako moko mbeto moko bopartage vie moko nyonso moko butu moi semence ya mobali ekote pa mwasi mais bokende oyoka liloba nzambe différent matoi bomema baconfuse ebele na kati ya foyer na bino et puis ya bongo mpe ezaka omonake baéducation mpe meme ya opesa bana ekoma différent parce que bible ezobisa biso tolakisa bana nzela ya malamu oyo bakolanda mpo lobi bansa détourne te soki papa ye alakisi ye na ndenge ne mama ye alakisi na ndenge ne selon oyo azoyokela bana lobi bakosan détourner parce que bana bakoma même confuse baoyeba te nzela nini balanda c'est très important babalani mwasi na mobali basambelaka église moko mwasi na mobali base privara te kose prive te koprive moninga te parce que même na miso ya nzambe lisumu ezalaka ekobo nde ezalaka lisumu ya bato babalani wana biso nyonso toyebi yango ebengami mpana na nkombo ya ekobo mais oyo bato mibale basangani bible lobi il faut ezala à commun accord parce que vous êtes légalement mariés vous êtes unis dans le lien sacré du mariage alors pourquoi qu'on privé pourquoi qu'on s'est privé pour ne loko moninga aza d'accord nango te ou bien yebi yango te ozo informer na moment oyo aza dans les besoins nde ozo informer
totika bao bosala yango botika botika eza kokotisa désordre trouble confusion mambo ebele na kati ya libala na bino oyebi eza babilo mosusu ekotaka na libala petit à petit bino bocomprendre te bomonaka neti tout va bien mais eza na eloko moko boye virus moko boye ese ekoti ezolia bino kati petit à petit donc omona un jour l'autre kaka bolamuki un bon matin boye nyonso ebebi kaka ozomituna ezalaki nini ebandaki nini yo moko ozomiyeba te pourquoi parce que bozalaki unité spirituellement bozalaki na écoute moko te bino mibale. Alors nzambe apambola biso nayebi ke message oyo ekosunga babalani ebele bacouple ebele ekebakisa 1+. Alors bacouple ose privé te il faut dialoguer, il faut commun accord, il faut bamakambo oyo eza a commun accord au couple bayokani bayebi ke baosala mpona bien na bango etango moninga mosusu azoyimayima yo lobi oza na présence ya nzambe te oza na présence ya nzambe te oza na présence ya nzambe te parce que nzambe olinga toyapa na ye eloko oyo apesi yo lipambolo oyo apesi oyo otika o na désordre bongisa na ndako na yo nzambe mpe akoyanola losambo na yo mpe akosala oyo eza posa motema na yo. Que le Seigneur vous bénisse. Ngana bino tokutani prochainement pour na numéro ya sika tika nzambe alola apambola biso to s'abonner to liker to commenter to partager tokutani prochainement. Bye bye, merci beaucoup.